Nzambe o nakomi tunaka o poso mwindo eutande wapi o Yesu mwana Nzambe yende mondele Esunanga oyoka aebisinga yonza mondele asinga na yebi yonda kufela kinga ata muna Eva bangonde mindele Nakikaka mpona bayuda mpona ngai te sengalinga na luka Nzambe na ngai ya bamwindo soki zabulu Guerre de religion malaka isantu bule misa ya banganga ya Nzambe yo bakokota kati bozindo ko bana bongo be konili konzi ekoli ya biso na bino eye ko symbolisa kaite ekoli ibongo liziba ya Nzambe wapi pe kani tukobikira ka bongo lisanga bayi musulman bayi Buddha ba Kristu bayi kimbangu bayi ordre des aïniens pe la mokope ordre universel ya bato kilikili tokoloba katango isoko tulianga yokati yanda kuwanda biso butulokola mo isoko yikwami na Nzambe moye tukolobela ka esika yete pesa milioni ngisa petango ya kobeleme nzinga to penili ya biso kotalisa biso Nzambe kani kwa mipai na yo motindo la biso elite ya kweba mpifoli yango pe akwebisa yango bosobwa bato etumbali ya biso ekozalaka po na kotalisa bongo mokolo moko Nzambe kani ye esengeli na bato babira na litomba ya bosikolami ya bokelami ya bozalisa mina mpifo ya kobana moto na ekira mokeli na ekiramu to pe Nzambe na moto oyo esengeli ya kamba yango kati ya mokili ya se pasi ya baindo pasi ya bandele pasi ya boto iso bakobikela osea moi moto akobetela yango tembe akwami soko mokete poso leki tolaki lisangelo ngo na bino na moto ya likambo o etali bongo divinité pa ikani moto moko siba mosusu bobikelaki maima bango ba motalisaki bongo bino bakulutu bilombe moye bokonda kabiso epai nepai bomepesi biso etinda ndingisa ete tozongisa su bango nesika lioko obe na moto ya likambo kasi na bodzindo ya bokelami ya yango iso emosengi bino lokole motia makoside nekela bino benga tuna mituna ekoingira ongambo liabiso pela moko na bino ibongo ndeko omba matala tokopese shalom pa évangéliste Maïdou shalom shalom papa Sony journaliste bongo bote na ba Kristo bakolanda biso na pesipe ba Kristo nyonso bazolanda biso bote na biso bote na bango bisika bazali bonne fête ya Noël mokolo mokonzi ya bakonzi ya botamaki tokotongela yo toyibongo ngunza elombo yenge kenu matondo na pesi mbote na balandi banso losako na bana bampama nyonso bisika bozali losako na bakonzi ya mboka nyonso pe bakolo chaîne pe ba journaliste nyonso ya numéricative maître wawa okias Oskias Sony Oskias na ba téléspectateurs ya chaîne numérique plus particulièrement ya balandi émission oyo balanda biso et puis na ba sadine news ya règle universelle Oskias kulu tunakati ya ndako moto ya likambo toko ya bongo création biso na bino mituna ingela ongamboli ya biso to bandi epai évangéliste Maïdou likambo to kolobeka bokelami na ba Kristo ko sebola go lengekani merci papa journaliste kokelama to mokeli azali kaka moko vraiment il faut zala soki ndeni ni polo bake biloko nyonso oyo ya yango moko eza na moto akelango na parole mais mutu akelie na maboko asangisi maboko atie nde abimisi Adam na Eve alors tango abimisi Adam na Eve apesi bango ba principe tango batosi yango te babengani bango na jardin d'Eden kobima na jardin d'Eden c'est-à-dire moto abungi présence ya Nzambe tango abungi présence ya Nzambe akomaki lokola aveugle à côté zamba abungi azoyeba sosi te akobimela wapi nde mutu na mutu akomaki koluka na ndenge na ye azwa influence moko surnaturelle bakomi ko créer banzambe na bango bakomi ko adorer n'importe quoi ba créature mususu ba mususu bazo adorer batu ba mususu bazo adorer bikeko ba mususu bazo adorer ba ange
bamosusu bazoadore nyonso wana parce que bayebi lisusu te place à cause de la sagesse oyo ya bien esika divinité na ye ezali bakreye badivinité na bango moko tokozongela yo ngunza elombo ntango tokoba ete ekele bozalisami bokelami lisolo yango ngambo ya bino bokobeka ngonyekani matondo ngambo ya biso tokolobelaka ete a Congo tope nkumunza komba azali nano bomoi oyo emizalela moto ayebi ebandeli nango te suka nango te katikati nango te na kati ya Congo bazalisi bikelamu ya ebandeli oyo kobota bikelamu oyo ezali kokoba lelo nature ekomi kobota na yango kino lelo pe kozala na suka te ezali kokoba se kokenda yango nde tokopesaka titre wana ya kozalisa mana na langage littéraire oyo tokolobelaka tata mokele nde na bongo lokola création selon la Bible bimaki mabe nde yaki kotelemisa ba scientifique balobela nandakisa lokwa ba bing bang ba makambo moko ya bongo mutu na mutu atelemela création ya Bible mabe kino bakeba niye meme nzambo ya solo oyo tokolobela po ani po bakuti na Bible mukanda ya il a fallu baye kondima na ba scientifique wana ba Socrate ba Jean-Paul Sartre tango baye kondima etete to boya ki nzambe kasi nzambe ya solo azali la fali bato ba préciser que ba boya ki nzambe ya Bible o ezalo kuta mais nzambo ya solo azali sa nyonso azali yango nde to lingi to préciser na bande ko balandi ete masolo ya bing bang masolo ya ba scientifique embrouiller bato te po ete bazonga na nzela ete tata mokele oyo amizalela oyo azalisa bikelamu ya yambo oyo ezali kobota na lelo yango na yango nde biso wana tozali ba descendant ya nature oyo komi kobota toko epai na yo maître wawa na kati ya eteni ya bino tangisa biso na ino likambo ya bengi bongo création le créateur oskia sezalai nani zadan ngai sala nga plaisir et sengozala awa ngana mona asona awa na yawo pesa ko on a senga bakunzi ba bakisela biso minute ça la bien et puis elelo nanga et comment un jour en fait là tu dois parler création de la nature ou bien création de la planète Terre ou bien création dans l'ensemble ya mobimbalia voilà c'est-à-dire si on doit parler création na mokili dans le vrai ba doit biki ba comment na bandako tu dois parler na création té au départ faut te parler na naissance. Parce que celui qui est né ou ce qui est né qui crée. Pour nous comprendre la nature, il y a une magie par qu'aucune 1000 fois. C'est des choses. Nzambe aza auto monaka. Nzambe ba yeba nzambe aza artiste. Artiste ba dizaka na œuvre na ye. Ozo monana ndesala oyeba oye monanité. Mais le fait que tozana ba illusion wala sebso ki nzambe aza o ayebanité o ya monanité. C'est-à-dire pour yeba nzambe faut yeba mai. Pour yeba nzambe faut yeba ba ange. Pour yeba ange faut na yeba yo soni. Nde na yebi nzambe. Mais maintenant batu oyo baza biloko oyo ezala oyo botami nde créaka. C'est-à-dire au départ on ne peut pas parler de la création, on doit parler de la naissance. Mokili est seulement à 9 vibrations univers. Il y a un symbole, il y a chiffre 1 jusqu'à 9. Nous sommes limité à 9. Il y a un empreinte na maboko. 9 est la dernière vibration. Où est ça là univers pour ça. Dans chaque vibration, il y a eu la manifestation de la vie. Chaque manifestation, n'est création. Quand on vous parle dans la Bible, créant, basali mutu na premier jour, nzambe biloko nyoso, nzamba sala na liloba, et logo oyo basali bakela na maboko eza mutu, c'est des mensonges purs et simples. C'est-à-dire na siècle il y a lelo, tokolo bela suma kamwana te. Mukile ko sala mona liloba te parce que liloba, la parole n'est que l'expression de la pensée. Nul sur la terre peut me contredire que avant que oloba, avant que tu y ait une émission où tu kanisa qui te bandi, ndeto yé. Tant que tu lobby nde se manifester. C'est-à-dire que mukile seulement na liloba te. Mukile seulement na vibration, les 9 vibrations. Mutazu le boko na yo o mona awa après digital dans na chiffre 9. Ce qui mutazu mutu na ye awa place où botaka quelque part atali, a mona toujours chiffre 9. Ce qui basi ba
galaxies, il y a des planètes, on va dans la géographie. Alors, on a toujours chiffre 9. Ils ont un chiffre de la 9. 9 et mais la chiffre nous sont multipliés par yango. Et puis ça sera toujours 9. C'est-à-dire que on a des places Nzambi, force de Nzambi et Suki. Mon tout droit parler jamais dans la création, il faut parler de quoi? Na naissance. Nyoso e botama. Oyo e botama nde koma kozalisa. To kozonge pa inayo evangeliste Maindu gamboli ya bino. Bon. Ndenge na utaki koloba. Moni tangu mutu abungi na présence ya Nzambe. Donc a comme une influence ya Satan. Maintenant Satan a comme kotinda batu basala ba science ya ndenge na ndenge neto tozoyoka. Allez, Satan ça il a Canaan, un démon qui s'appelle Bélial ou Matambukos kombonaye. De yende mutu azo créer ba science ya ndenge na ndenge pour abungisa batu image ya Nzambe. Donc c'est satanique ça. C'est purement satanique. Mutu moko te akoko ignorer ndenge nde kwa zolo bawana. Création égale kobota. Mutu aliboso abota mandaini. Parce que azaye moko abota minani abotiye personne. N'est-ce pas? Mutu abotiye ndem tazo créer mutu Nzambe abota mate bakela yete azali Nzambe ye moko na ndenge na ye. O babengi Elohim, le créateur. Yende mutu a créé o nyonso ezo monana esalemi na mayele pe makanisi na ye. Ata ndenge kunanga asalia wazolo bakoko oui bakelama na mutu moko qui est le Dieu suprême. Yem to akela biloko tout. Alors il faut tous à la prudent batambo sabiso te na makanisi ya bozabolo wana. Donc ba chrétien to la science, la Bible, c'est donc c'est la science de toutes les sciences ya monde mobimba. Tokozongela nguzelo. Matondo mingi tokoyebisa bandeko balandi banso balanda ete biso na kati ya boko tolobi boye bomoi emizalela ebotama te emizalela eyebani ebandeli te suka te katikati te soki ba scientifique bakokende baluka siko bayeba esika Nzambe abandi ekokoma mwa bozoba na esika wana kasi biso tolobi boye bomoi oyo emizalela ezalisi ba premier être nyonso oyo ezali kokoba kobota biso lelo tozobotama nature na nature bakomi kobotana nature oyo ezali ne ezali descendance mais ba être nyonso ba miza oyo to benga tata mokelo oyo ya Kongo bomo oyo mizalela ezali si ba premier être nde yango ezali kokoba kobota biso pe to kokoba kobota nature ekokela malisusu te ekozalisa malisusu te ekomi kobotama ndenge siko maître wa wazolo wana bato bakomi ka kobotama bazwi mobeko ya multiplication. Kasi ya lobiete bongi moto abota masima nango akoma kozalisa. Bongi bomo yezala liboso elata nzoto pe ebota. Maître wa. Voilà, et on a vu bato bazo ba big ba comment. Là je donne cours. Faut bato ba yebaka. Tant bazolo ba nazo ndo kona awa. Tant bazolo ba bokoko na biso. Il faut ba bokoko na biso bazala ba spiritualité d'abord. Bakoko na biso ils étaient des dimensionnels. C'est-à-dire que les gens qui ont compris la nature, baza ko interpréter nature. Et à un moment, ça va être na banzambe ebele. Parce que ba nzambe baza na nyoso o eza. Au monde va représenter nzambe na tête à faucon, pouvoir moko, va représenter na moi, va représenter na mai, va représenter na mupepe. Parce que ba ki nzambe aza artiste. Ba yeba artiste à travers œuvre na. C'est-à-dire si on a yoka nzembo par exemple, il y a JB Piana. Ndé na yeba niveau ya JB Piana. Na ko do sede na yoka JB artiste makasi. C'est comme ça qu'on reconnaît Nzambe. Puissance va bien Nzambe. Ce qu'on le dit que bon moyemi zalisaki ezalaki abana kobota. C'est-à-dire oh eza et l'on peut zaler fait botam. Et l'on on a vu pour zala soit c'est par la naissance soit par la création. Deux. À part on est dans la terre nous. On est ici pasteur Aza na Ngunza. Et l'on peut zala être pour qu'une existence soit
ça doit être né, ou soit ça doit être créé. Mais dans la Bible, dans le livre on parle terme création T. Pourquoi? Mingi, sur mon naissance, il y a sa valeur mingi na moisi. Parce que biloko nyonso ebotam, biloko nyonso eza ebotam. Soki biloko nzamba salaka mokili. Nako, par exemple, na mokili za na liloba. C'est-à-dire biloko ngeba bazala tilo na liloba kaka. Processus o basaleli ne continuaka. Soki basalaka numérique po la kisaka ba émission de tout à la bref. Et que bando continuer ka kosalaka ko lakisa boyi. Ne rôle longue salama. C'est-à-dire que soki mokili et salemaka par exemple na mokili zalaki par exemple na muto salemaka la création na ko créer. Ne besoin de créer ka bato lelo. Comment expliquer ngai na retour na question awa bandiko na ba expliquer nga comment mokili passaki de création à la naissance. Ne bande bakeli. Mais pour que la vie continue comme aux années, comment ce processus de changer? Parce que nous avons changé la nature. Nous avons changé la nature et la nature. Tant que nous avons que nous avons comme Elohim, ils ont dit que nous avons un siècle, les lots pardon 5 minutes. Nous avons les lots ils ont sonné par respect. Elohim, ils ont combat Moutouté. Elohim. Au moment où la spiritualité qui est dans la langue, il y a pas maîtriser. Elohim vient du mot Eloa. Oui, c'est en arabe, Allah, ça vient de araméen qui signifie les anges, les extraterrestres. Elohim, ils ont pluriel, il y a Eloa. Eloa, ils ont moko. Dans la culture juive, ils ont qui être dans la planète Terre, soit des génies, soit des anges. Elohim, ce qui vient d'ailleurs. Ils ont douté. C'est-à-dire, tant qu'on parler que la création doit adorer les anges. La Bible, du début à la fin, on adore que les anges. On n'a jamais adoré Nzambe, la puissance universelle. T. Ce ne sont que deux êtres. Nous avons expliqué la création, la naissance des premiers jusqu'au 9e. Chaque chose commence à se manifester dans l'univers. Quand vous voulez séparer la spiritualité et la science, cela veut dire quoi? La science disent, et la Bible c'est quoi? C'est pas la science. Et ce que vous dites dans le ce n'est pas la science. La science est ça pour mailler les accoyer de l'eau qu'on le fait de poser la question comment sonner à la tête noire, à la tête tenue. Tant on a comme tout la question comme science. Na lingina comprendre. Mais vous êtes toujours dans la TV, ça c'est la science. Ça c'est quoi la différence entre la spiritualité et la science? Évangéliste Maïd. Merci. Nabanza moi confusion à Zanango. Pour naïe même Nzambe a botamaki. Parce que le cola bisoto botaka c'est que Nzambe pe abotamaki mais ala que muto abotamaka na muninga na ye c'est après ça biso Nzambe abotama na nani biso un seul créateur c'est Dieu. OK. Yende muto akela biloko nyoso asala système ya multiplication na multiplication wanande banzete zobotama na batu bazobotama. N'est-ce pas? Et Bandeli, il y a un créateur qui a fait que biloko yakeli et botama sikoyo et botaka. Motuna moko to kotune pa inabi no Biblia ekolobaka tango Adamu ko basanga ina ewa tango aboti Kaina alobiete na keli moto na lisungi ya Nzambe. Kaina botami kasi Adamu alobi j'ai créé l'homme à l'aide de l'Éternel. Oui. Et il comme le Kambokani c'est Kaiwana. Aboti pe abele abandoni kaka ile bobe moko na zalisi moto. Mais c'est quand on bête na boti. Oui. Voilà. Parce que tango Nzambe a keli Adam après ce bango pouvoir et la multiplication, n'est-ce pas? Ba bimisi bango na jardin d'Éden. Kaya botama na jardin d'Éden. Donc juste tango basali masumu ba bimi libanda. Mais si vous allez reconnaître moi si na yeye Adam aboti Caïn, hein? Ne place ye azoloba. Ye moko asalaki na kati ya jardin, ye na mwasi, bazaki mi balete. Ye moko alobi ke biso pe to sali mutu na ndenge na biso. Elingi koloba nini? To boti lelo to koloba ngo création te. Adam, parce que créer c'est quoi? Moutumoko a inventé et l'autre n'est-ce pas?
Adam a inventé Kimutu, parce que déjà il y a Mikomela Kimutu. Yoko a inventé Mikate, pendant que Mikate me sous ensemble. Il a inventé, au multiplier. Or, multiplication, Yango n'a pas de koloba, Kobota est sa multiplication. Bobota, boton de ça, Mokil. C'est ça qu'on appelle multiplication. Donc, c'est ça qu'on a été. Donc, plus on te sort le paquet, c'est-à-dire que tout ce n'est pas créateur, il n'y a qu'un seul créateur. Ou à quel âge il y a Bisombe, tout ça se multiplier, Nzela à Kobota. Banzete, ça se multiplier, Nzela à Kobota. Moukil Moubimbe bon. Maître Ngunza. Bon, matondo eza penza débat ya kokende makasi te nyonso eza po français ezoboma ezali kokende makasi mate bato bakwami na boyinga makasi matondo yango tolingi toloba français ezoboma biso bandeko balandi soki oza na dictionnaire tanga création tanga procréation okokesanisa nyonso tozolobela lelo awa ezosenga na makambo ebele tolobelaka yango na minoko ya biso. Par exemple soki totuni maître ayebisa biso oskias ekozala mwa molili na bandeko balandi ebele ata nga nayebi yango te eza na lokota nini nyonso eza kobebisa biso lelo po ete tosaleli science na bankota ya baninga yango eza koambrie biso kasi tolobi na bokuse toza na différence entre créateur na procréateur kasi soki création selon la Bible ebima mabe epa na biso na bayindo eza mabe te biso toyebi ete bomoi oyo mizalela oyo eza ne bandelité suka te oyo moto moko azala témoin nango te soki lelo okufi pema ezokoba bomo ezo continue nzoto pa enveloppe etikali bomo wana emizalela ezalisa siko tango ezalisi nde bato baza oyo bazalisami nati bakomi kokoba na procréation bazobotana bango na bango kasi na lelo oyo tata alobi bien alobi po moto azalobe bomo ezali fo ezala être né ou créé bango moko bauti koloba ngwa bongo sikasiko siko bo bazalaki créé bakomi kobota ba être né débat lisusu ya nini ekozala wana siko soki ekozala débat bango bakoyebisa biso référence ya bamakambo wana bazozwela ngo wapi soki na bagalaxie mais tokoseka mingi po masolo ba galaxie eza masolo babingi bango bayaki nango koyekola ba astre ba distance ba astre eza ba makambo mususu eza ba mystère caché ba mabomba mi mususu oyo yo mutu oza incapable ya ko expliquer pe ya ko démontrer eza moi passe okendo te yango kamsake yo zalaki wana se place na biso bato to suka boye tata mokeli bakeli to bazalisi poko kela et pas na bango ezobima mabe bazalisi yango ba français na français ba kobenga créateur biso pe to sibi mobeko ya multiplication tozali banani ba procréateur tant mususu français wana ezalaki kopesa passe protokota pe na lombango na sujet o ezalaki penze ezala na biso le ndako tuna motuna moko ko makabino tango iso na baeteni ya baindo ete baye misuni ko bota mokoma elo molimo ya kokota na kati ya suni ezali samaka butakala molimo ezali samaka eko kata ya moto kasi moto nde abota me paina mosuni nde bota me paina moto na kati ya mama na mokolo na sanze ya libwa kasi molimo ewana ekotaki ebotamaki to ekilamaki matondo mingi tolobi boye ezala milimo ezala misuni eza toujours na milimo ya ebande oyo ezali sama ezokoba kobota nana molimo nana mosu nature ezo continue maître on a là-bas il faut appeler ça court donc on a soka za ngunza na yebite je ne pense pas soki ngunza na bino bo se référer na Égypte te na kamate so boza se référer na nibite c'est que ça ngunza te voilà tant aux autres ba via ba galaxie ça ba bing bang ba technologie ba yaki na ngo mais ça me fait la honte lelo parce que astrologie et tant que ça m'a dit pas ba ngunza na Égypte ni ba loba pour loba ba ngunza bo en Égypte mais ceux qui ont ba que la vie extraterrestre ils allaient exprimer na Égypte il y a des milliards d'années avant même pas comme on a besoin de laisser ça fait ça tout dans la tolérance à débat. Quand vous parlez j'étais calme. Merci. C'est ça le respect de la télé. Donc c'est l'Égypte qu'on a qui nous utakuna tant on voit que vie et qu'il a la création n'a expliqué les lots c'est quoi la création quand on parle dans la Bible on a bangunza les lots par manque d'inspiration bah comme il Kolanda makambwana il faut te longo na Égypte la vie était née babenga ngo nous
ou soit K. Ou babengi Amon, ou dans la Bible babengi Amen lelo. Amen. C'est-à-dire que les débuts, les commencements de chaque chose qui se manifeste par sa création, c'est-à-dire Moïse, babengi yango Atom na Égypte. Atum, pardon, dans la Bible, c'est Atum. Atum, babengi Atom. Un petit point place vie et bandit. Et bandit là, où est naissance, il y a tout. Ils n'ont jamais parlé de la création. Bazolo Belango Moïse, Bazolo Belango Atom, Oura, Ouré, Bazolo Belango, la plus grande manifestation de Amon ou de Amen. C'est comme ça qu'on exprimait la vie en Égypte. Bako on a vu depuis Kalabayebi que Nzambe Azam Mutute. Bakolo bate Nzambe tata mokeli soit maman mokeli te. Nzambe zali nyoso o ezali so otana bakoko na biso okomona ezali na Nzambe ya moi ya kake ezalaki ya mai parce que baza identifier Nzambe na nyoso o ezali ko na Nzambe wapi. Différence ni ezali ko na Nzambe na mutu. Te. Mais la Bible a été écrite par des non-initiés, les gens qui n'ont rien compris. La création est bandie dans la planète Terre. C'est la chose que les gens doivent savoir. L'existence, pardon, la création, l'existence est bandie dans la planète Terre. La planète Terre, c'est une planète école. Où il y a extraterrestre, où il y a ange, il y a un livre, on a ange. Il y a un Égypte, tot. Bando dessiné ndeke moko na mapapu azo opé sa connaissance et pas ya ba Osiris, ba Isis. C'est comme ça tout à l'heure le bateau dans la Bible Égypte akala. C'est-à-dire que la connaissance extraterrestre étant wizoya ba yeko ça la expérience na bango sur la planète Terre. Sonit que la minute muke na pesa na lomba ko itavi. Ba yeko pesa et coup ba yeko pesa ba yeko ça la labo na planète Terre. La Terre est créée comme une planète yaba expérience. Là la vie existait déjà dans d'autres planètes ailleurs, ba Mars, ba Vénus, ba Saturne, ba planète belé la vie ezalaki. Ah on va créer vie ya sika. Pour na voir ça ba expérience. Yango ko mona groupe ya ba ange ba benga bango ba Pléiadiens. Par les guides ya ange mo ba benga Yahweh. Ba yeko ça la expérience na bango na labo ba bengi dans un jardin, pas dans le monde, dans un jardin, c'est-à-dire que la centre il y a expérimentation na bango. Il y avait des anges qu'on appelle les Aïniens. Il y avait les anges qu'on appelle le Pléiadiens et les quoi, le reptilien, on va bien dans la Bible Nyoka. Bazalaki plus avancé dans la technologie. Maintenant ba yeko pirater système ya labo ya ba Pléiadiens. Yango mona ke Nyoka koti na ilanga, c'est comme si ba Russie ba pirater système moko électoral ya États-Unis d'Amérique. C'est comme ça yango mona na ba livre nyonso ya batu o ya ba parler la spiritualité sur la terre. Pour na édition on va créer l'homme. Nous avons créé, parce que c'était un travail collectif, ils expérimentaient. Babano ça la babibali, babano récité. C'est comme ça, ça a commencé il y a longtemps. Les anges, jardin d'Éden. C'est une partie de vie, c'est pas la planète Terre. Il y a un moment où jardin, la vie continue. Alors, je vais m'évanger. Parce qu'ils savaient que les anges qui est belé, il y avait des anges bleus ici. Il y avait des Cimériens, des anges assyriens, qui na planète Terre, qui donnaient la connaissance. Comme nous regardons partie la partie Afrique était gérée par l'ange qu'on les appelle les Aïniens et les Igoréens. C'est-à-dire que quand on parler de la création, ils ont battu. Plus évolué, ils ont expérimenté vie na bango sur la planète Terre. Ils ont imposé des lois. Moto moko te avanda kimia, moto moko te alinga maboko ya ye. Bimisa bonzambe ya yo, talisa biso mpifu ya bokela mukati ya kamule. Ok, merci beaucoup. Biso to se réfère à la Bible. Jamais to kobima parce que to yebi ke Nzambe azali à partir de la Bible mutoa fungoli biso miso. Alors dans Jean 5:39 bazo poser question. Bato bazo kanisa que vous sondez quand vous sondez les écritures dès qu'on a causé la vie éternelle, non. Bande kubazo luka koyeba ba science nyonso. Finalement c'est quoi? Finalité na bango to yeba kate. Si me koyeba ba science nyonso quoi? Biso loko nde tozo yeba. Mutu c'est l'esprit. Mutu soki akufi nzoto nde mtezonga kana mabele. Mais esprit wana il faut ezonga esika yango euta. Biso to yebi esprit na biso euta pa Nzambe.
alors maintenant quel nzambe lokola to fabriquer ba nzambe belé alors Yahweh azali mwanji aza mwanji siko oyo ngai esprit l'air nzoto kokufa yanga esprit ekozonga pa nani nde mutu wana esika esprit nanga ekozonga kuna nde nazoluka nakoma yende mutu fona yeba oyeba ba ange étudier ba ange po basalo nini un jour l'air kokufa to bakoko na biso wana bakufa ba esprit na bango eza wapi bo basa oyo babunga nzambe lebela bazana monde astral mutoko sauter il souffre dans le monde astral mais ba oyo ba yebaki ko se comporter na mokilio ba lukaki nzambe na bango ya solo ba gardaki divinité ya nzambe ya solo bango wana nde ba zopema na kimio nyonso donc ba science oyo nyonso bango bazo sala donc ce sont des esprits séducteurs bazolinga ba séduire le monde ozolo ba Congo ebonga na ba science abwe mukongo ekobonga te motuna moko Daniele na kokota mabondeli ya mikolo tuku ibaye na moko akuluka ilungira nzambe puis asendaki epai na tata kasi moi je Michael aye epai na yalobi wuta mokolo ya mobuki mobolo ko akomisa epai no kasi banzambe ya perse na medese bakangi 21 jours soko bibili yeko ndima bango bongo kati ni makambo iso na bo Kristo epekisami bon toboyi ba ange te ba ange bazali ba ange baza fidèle na nzambe na kombo ya ba ange mais ba ange yo bakoma bamikomisa ba nzambe bango wana bakoma ba démon des démons c'est ange de chi ange yo arata ko continuer ya lola donc akoma ko telengana bango nde wana bazozela jour ya suka bakanga bango babwanga bango na moto donc ange tokosambela pe ange te ange est un serviteur de Dieu le créateur moi aussi je suis serviteur de Dieu le créateur mutu na mutu aza na rôle na ye azosala moi je suis créé nzambe akelanga na mokili oyo uniquement pour na glorifier na louer Ésaïe 43 verset 21 matondo telengi toyebisa na bandeko balandi banso bayeba ete soki lelo tata na biso azoluka ebele nazoyeba te ye moko azokondima création tantôt aboyi création toyebi te soki eza nini soki akoboya biso ete biso ngunza te eza pasi tolobi ete bomo oyo azolobe botama apesa moto abota yango ayebi yango te tolobi kaka oyo amizalela azalisi pe bikelamu eza kokoba kose multiplier oyo bakoko babengaki bakoko ngai na ye babengaki ye akongo te na ye pe akongo mvidi mukulu nza komba bongo na bongo basirnome nguya wana kasi koloba ete nguya wana ebotama faut ko préciser moto abota yango kuna penze ko kena na biso molai kasi eloko moto etoloba boye omani Egypte tozolobela lelo babebisa histoire il faut ba préciser Egypte bozwa ba dictionnaire ya minene universel bino balanda okuta Egypte pharaonique ezala Egypte hellénisme ezala Egypte romaine ezala Egypte byzantin Egypte musulmane wapi epai babebisa siko mwa histoire ebele oyo tata siko azali ko se référer yango na koloba ete na ndenge tata azali komemela biso na règle universelle nazongisi bango na malobo eloba maka ba Angenon ba Europa aye bango eza mythologie grecque bozwa ba dictionnaire ya minene bofungola kombo ya Europe na tous les 600 so balobeli oyo ya moto ete abalaka Zeus eza mythologie grecque tata siko azosala ndeni azolongola biso na mythologie grecque ya Rome po même biso siko na mythologie ya grec oyo eza lokola déshabillé Saint Paul pour habiller peut-être Saint Pierre. Moi je croyais que ndenge ndeko nanga azali awo akoya nde pa na biso tolobela siko bokoko na biso bakoko na biso enoye la biso lisusu Europa oyo ezali mythologie grec aye la biso lisusu masolo eza ya biso taye la biso masolo na biso to sangana na bango to lobela bobiso mokili bobengi biblia mokanda lokuta bondimine dictionnaire ya midele dictionnaire ezali lokota pamba eza lokota pamba ezali kolobela lokola lingala eza lokota
Le côté ça que dictionnaire lingala ezali, dictionnaire arabe ezali. Mais Bible ezali dictionnaire te. Bon pour tous pas ko profiter tous au côté la paix le 25 décembre. Yango biso to conclure wana na maramba création pour TV zangonga. Ce qui me colle to kozwa kaka création to kolobela on la ba enseignants. Mais tozo we lantango pour to we la le 25 décembre. Non koto babongo maître wawa bakolobaka baba moi je bokotangela bato ibongo ba démon e bakobebisa bongoli ya bato. Botindami na diable pour la kobebisa mokili. Okolobani. Je sais que je suis une bénédiction qui est au Congo, que les gens doivent profiter de cette bénédiction. Voilà, moi je ne suis pas béni, mais c'est moi la bénédiction. C'est-à-dire que dans le babo, il y a une règle universelle, la centre, un centre pour recycler, pour enseigner. La spiritualité, pour nous il faut les gars dans la classe. Depuis que les gens ont une école initiatique, ils ont préparé des générations. C'est-à-dire que pour comme on salle, il faut les gars. Si le j'en prends chaque jour dans la nature. C'est-à-dire que dans la bilan, photo le barango, photo yé bakoloba. Quand vous le barom, quand vous le azénon, mythologie, vous exposez ma son. Bako on a biso babanaka na Congo te. Faut y ba. Na Congo awa bako on a biso ba yena babatini. Faible. Comme faible, ba yena même plus au coma, bazali même pas l'écriture. Bazo qui m'a depuis badana na likolo. La vie ezalaka awa kala te yango o mona ke mayele bakoko basali la ngo penda awa. Oyo balobi ki ba demander ba ange deshi eza soni makasi. C'est-à-dire que ba doit avoir mot démon. Bazuka basa l'inverse nango. Au monde c'est le monde. Ça va inverse. Ba doit salika bazuka inverse ya mot démon. Basa le son monde. Ba démon il a biso moko. Au esprit nanga yegozo mon monde des esprits. Je maîtrise ça bien. Je connais ça bien. Donc, autant que ça, on a papier. Papa, c'est la Rundima. Il n'a jamais été inspiré par respect. C'est-à-dire, le monde doit en aller bien haut. Ce qui m'a dit, c'est que dans le monde astral, après le 50e jour, il y a organisé le 40e jour. Pourquoi ça le 40e jour? C'est quand l'esprit est au côté dans le monde astral. Dans le monde astral, il y a plusieurs mondes là-bas. Plusieurs niveaux, dimensions dans le monde. Tu as RDC, tu as France, pays développés, tu as pays sous-développés. Yango, batunyo so assemblé là-bas, on a la Bible, Abraham, bazala dans le monde astral. Yango moni Jésus a confié à un séjour de mort. Ils ont dans le astral inférieur. Ceux qui bateau assemblé dans la Bible, bazala qui puissant. Pourquoi Jésus est allé encore libérer les captifs de Moïse dans le séjour de mort? Est-ce qu'on sait ce qu'on dit? Ce qui nous a expliqué, nous avons le âme. Esprit est en enveloppe, il y a âme. C'est même dans la Bible, ça y est. Ils ont tout ça là, on va débattre. Et qu'on se manifeste dans la troisième dimension, on va dire matière physique. Il y a l'homme a défini dans 3 dimensions. L'homme a défini dans 2 dimensions. Au monde dans l'esprit. Ou après corps na été. Enseignement il faut pas papa revoir. Ils ont un enseignement à Kala. Ce que y a dans magamba lobi magamba ange. Na Bible. Et si comme mon côté, Yahweh a qui l'a monté à la tête. Sur dans le verset précédent. La Bible dit créons l'homme à notre image. Créons l'homme ensemble. Extraterrestre, la expérience na bango na labo. C'est écrit même dans le Coran. Créons. Troisième personne dit pluriel. C'est pas première personne dit pluriel. C'est pas moi qui ai écrit ça. Et puis t'aider. Il faut que makambo tozo loba sinon toye bate nini tozo sala nazo laba na yo bonde konanga mfumo bakoko zo loba wana babengaka énergie ya ibandeli o ebotama ya liboso komo nango atome. Égypte ezala na ba pharaon te pour ton histoire. Égypte ezala na ba Mesout na ba Eru sozo loba ba pharaon eza biloko ya lobi ya pharaon na dictionnaire égyptien. Kemet même pas Égypte. Kemet, Congo, Pharaon et Zate. Babenga roi ba Mesout, naba Eru. C'est-à-dire histoire, il y a pas qu'on a mis bandika en Égypte. Kende na Nibi, on babenga lilo Soudan. L'histoire est là. Quand les livres les plus anciens il y a monde babenga les livres qui sortis au jour. La tradition d'une langue Nether à l'époque de toute Moses. Tout est clair là-bas. Ba comment on a ba mi ezati lelo.
Et ça va bien côté Rome c'est nos ancêtres qui ont construit Rome. Il y a même une histoire à mondiale où c'était origine, il y a création, il y a ville, il y a Rome. Mato domingi bande ko balandi to ke ko benda bila suka etando ko zalaka bongo ezai bongo etando ibongo likambo ya ngonga bala moso kati ya ndako ko waka ako kati lo lenye kani e ibongo le guerre de religion moto moko ta kwami na maloba onte ya monoko moye bolai to komi na suka to bendi suka penza e papa évangéliste Maindu e pese biso bobimilia yango be motuna moko to motuni biso na bino mokolo malo mokolo ya tuku ba na mini lobi ko za mokolo ya tuku mi ba na mitano Noël et imbota ba ya Yesu e ko za ka olenge kani pe bimise maloba bokabwani pour la question sur la dix Merci beaucoup papa journaliste mais na lingi na zongisa ndeko alobi demo et la kisi monde mais il y a des fabriqués ma dans un dictionnaire au lobby démon génie ou esprit ou divinité mauvais donc au monde va comme dictionnaire nier le sous dictionnaire édition inverse il y a mon monde tant que ça dans débat comment inverser parce que c'est ça l'implication on ne peut pas inverser parce que ndenge bakomeli biso to kolanda oyo ya inverse na yo na ndenge ba science so français et comment le France so qui ça merci parce que il a reconnu que Jésus-Christ a yaki pour libérer ba captif bato ba kufa na crainte de l'Éternel bangonde akende ko libérer n'est-ce pas il a commencé par libérer bato ba kufa si ma biso batoza na bomo netiye il faut être libéré par Jésus pour kota azongela nzambe ya sol sans Jésus-Christ na motema na ye akozalaka mutu moko ya kobunga ka ndengwana akende koluka ba ange ba croyant que ba nde ba ko sauver te nde kozongela Yesu lobi kozaka na Jésus-Christ na mutu mususte tokabwani mbunze lombo mateno tolingi toloba boye batata bango mibale bazali kobikela mythologie makambo alokuta o ezala te pona nini nalobi bongo ba personnage biblique nyonso tata azoloba Moïse Abraham Jésus yazondima bazala te wana nano ya solo nazobisa dino batikala kozala jamais ba preuve ezali yango ngina lancer appel pa bandeko balandi ete kimbanga lobi bokozala mbrouillé na mateya ya bapaye ko ya kobungisa bino yango ebungisi bandeko lelo oyo lobi eza le 25 décembre ya ona ngina sa bandeko balandi le 25 décembre vous allez ko fêter c'est pour rien fête ya zéro eza na fondement te ya kimbangu eleki Jésus na tuni papa wa balakisa biso ndako ntaba wana Jésus abotamaka kolo na ngonana pona kotalisa baoza na réponse te masolo ya lokuta nzamba abotaka te ndenge tata kuna zoloba Europa moto mundo ya biso abalaka Zeus nzambe ba dessiner eza lokuta aya nde to sala likambo malamu o esengeli pona bomo ya baindo baso tokabwani maître wa aloba bokabwani obinisa mekati ya lelo na odecevoir ba tubile pe na on se pensa ba tubile na odecevoir ba co-débattateur na TV ba téléspectateur na ebandi ke ba zui mayele ya mingi pona comprendre makamsu na robanda na makamba mythologie pona décevoir yena Jésus parce que nulle part j'ai reconnu Jésus. Mais vous avez reconnu Jésus ici. Français bientôt. On va libérer les captifs. La Bible dit, quand je vais expliquer la Bible, quand je vais parler aux chrétiens, même la Bible est-ce que la Bible il faut entendre le Coran, on va manger le Coran pour ailleurs le Coran. Cela ne veut pas dire que je reconnais Jésus. Moi, je n'ai jamais enseigné Jésus dans ce salon de mission Balébélé. Ici, vous connaissez ma mais position. Comment tu as su qu'il est venu libérer les captifs? La Bible qui dit ça, je n'ai pas dit qu'il est venu quand même à la Bible. C'est-à-dire que ceux qui ont lobby qui indien maloba boyi et lobby qui na reconnaître yango nazo pesa argument el kambo o ezala kapona lobela likambo na lingina loba. C'est ça comme ça, c'est ça un débat. Yoza chrétien, yoza ngunza. Il faut n'attendre ba livre na bino pona ça la débat na bino. C'est-à-dire quoi? Nulle part j'ai reconnu. Ce que vous niez, ange. Ton Jésus, qui est le sauveur lui-même, mais qui n'a pas pu se sauver devant Pilate, n'a pas Romain, a fait mis secours dans ange. C'est ange qui est venu les consoler. Ange qui est toi une église dans la Bible. C'est ange qui est venu les consoler, ton Jésus. Ton Jésus, laisse-moi te décevoir un peu bien.
ne tu as pas porté à Jésus et même pas origine à comment Jésus place Outa parce que na norme même il y a ba langue il y a mokili oyo il y a littérature combo ya mutu ekozala ekozala traduité combo ya mutu net nga combo na dunam atolo bia en anglais combo ya un hébreu et comment Jésus c'est-à-dire si on a tout expliqué tant on a zolo ba Abraham na ba Moïse. Cela ne veut pas dire j'ai reconnu les Abraham et les Moïse. Nous avons parlé histoire na bango. Tant que nous avons existé sans que on s'appuie na histoire égyptienne. Aujourd'hui maïna moi. Donc abani malasi pas trop ko bembo. Nous avons besoin ya contact nanga plus 243 89 56 86 434 plus 243 89 56 86 434. Ezalaki maloba pe sengoli ya biso kozala boso bwa bino na tango moyo pe ki biso bakulutura ngai ba mala ngai esko beti baku luka boyebili yango pe elimbisa soko biso na libaku pa na bino ka soki boyebi kozala ka bonzambe pe boyeliki ya bato tika toko bakola na manaka moye matondo mingi na ndeko balbo malifeza pe na moko na mala ngai asengo niembo Thérèse mama niembo ya ngai elongo pe na omba matado koma makadi o kapidawa kokupeko olandi biso kutu mbote pa yozali Jean Makola pour tango fort ya Delmas mbote ongamboli ya yo wemba koyo kondo kwa mina na kisato libanto tumwebite mama Wivine Munongo Silva TH papa na niembo tuboso ni pete ndeko botuli pe kuna na siti ya kwa na Mose Kilumbu Regima trésor mabanza kuna siti supérieur ya Croix Rouge kutuli yanga Jonas Kasa pour mbala ya sima ndeto mokutani elongo pela moko na Yannick Badawa botuli pela moko pe biso pamba te ezali ekolo moko ka to kwa mili yango bo moko bolingo ekotombola bo motoli ya biso kasina kola kaka butulo kola moyi mokolo moko ekolo ye bosolo ekoyebana kaka bosolo ekoyebana pe bonzambe kotikala moko guerre de religion. Zambe o nakomi tunaka o poso mwindo eutande wapi o Yesu mwana Nzambe yende mondele Esunanga oyoka maebisinga yoza mondele asimana yebi yonda kufela kinga Adamu na Eva bangonde mindele Kaka mpona bayuda mpona ngai te sengalinga na luka Nzambe na ngai ya bamwindo soki zabulu foto moto mwindo injustice euta wapi o mama natali na Bible namoni ozala makila ya mindele te makila na yoko ya bamwindo te ozala makila ya lobiko Afrika miso efungwani Afrika tozonga sima te mama nakomi tunaka